Mbote na bayimboka pe mbote na bino nyonso bokolandaka biso na émission na biso sous les projecteurs ensemble avec MC Pro, Magazine les reporters, émission Point de Vie, c'est cassé sur YouTube, présenté et pas yoabino de kodjete de autrement appelé Papa Sango, na ozalanga moko te na plateau, tous allez toujours elongo na les journalistes et reporters Gypsy et Sanga Multimédia. Et puis, na réalisation, il y a ingénieur Valérie Lukaou. Naebike, bokozela rabiso ya trop. Et puis, bolanda rabiso, mikolonio sopetango nyonso. Et tozali na esengo ya makasi ya koyeba koyambela bino moko ya baimboka o azali coordonnateur ya comité de freinage na kombo ya Merli Sodikuku. Oyo tokopesa mbote na bokebi nyonso mbote ndeko Merli. Mbote Papa Sango. Boni santé. En tout cas, Nzambe aobatela santé très bien. Merci beaucoup. Nayebi ke nazanga moko te tozali na ndeko Gypsy esanga mbote ndeko Gypsy esanga. Mbote ndeko sango mbote na ba téléspectateurs ba internautes nyonso oyo balandaka biso ntango iso toza toujours tosaka mosala. Merci beaucoup. Toza toujours tokosalaka mosala. Ndeko Merli ozali coordonnateur ya comité de freinage province ya Congo central, plus précisément Nambanzango Boni et comité de freinage. Et kotambola bien tondengeni. Vraiment, comité de freinage est très bien. Vraiment fort. Association ONG HBL to comité de freinage des Alarali Kamounini, soit parti politique. Non, comité de freinage des parti politique. Ils ont association. Okay. Déjà, autres lutter contre l'anti-valeur. Et association, ils ont lutter contre les anti-valeurs. Ils ont politique ou bien apolitique? Non, ils ont apolitique. Ils ont vraiment apolitique. C'est quoi structure nabino eza apolitique ndenge outi kotalisa ndeko cordon Merlin, mais oza conscient que bato ebele balobelaka structure nabino elukaka ba problème ebele. Koluka ba problème. Bon problème nango ezalaka tellement que mabe déjà ezalaka ebele. Tant que vous secouez batouana mabe, effectivement, faut luka penza problème mpe belé. Tant que vous secouez batou, ils ont luka problème ebele. La majorité des membres au bazaka na kati ya comité de freinage, bozala qui vraiment dans le domaine artistique. Au batu pe baye bara mingi te, batu mingi baye bara pete ke ndeko si Merli, si du coucou, azala rapé artiste. Tout ozalaka te ozalaka. Non, nazala. Ozala parce que un grand drummer, on a ko beta pena bactérie makasi. Total ndeko MTD. Soki azalaka boyemo wa koloba, total ndeko RFI, azali pe na domaine artistique. Mais bazaka bango te po so soki ka wana opesa impression po batuke ondie batongo tozalaka misatu. Par exemple, banani sou bazalaka? En tout cas, bazé belé. Bazé belé o bayaka même activité na biso bamono. O bayaka tanto bimara bamono. Ben bawana peut-être o yo tiaka mingi ka. Mais en tout cas, structure eza penza na bato belé. Kala mingi te awa bomona déjà opération moko tolancé na terrain. Il y a consultation moko ba jeune. Na souci kaka ya ocréer cohésion moko territoriale ya ba jeune. Moi bakopanzana eza trop. Toyaki déjà na eloko wana ka mingi te bamona tolancé bapili babiloko nyonso. Mais par là bokomprendre ke toza mpe belé. Ndeko Merli, nani oyo tokoki kobenga leader d'opinion? Parce que vous avez beaucoup plus na oyo etali communauté, bolobelaka mamba communauté na côté positif pe côté négatif. Nani oyo tokoki kobenga leader d'opinion? Avant tokota na point mosusu. En tout cas, leader d'opinion, et ça, mon tour, azo détenir à vie moko. Et puis, aza guide, ya bato ebele.
donc moto wana soki aye neti na proposition to kotelemela eloko moko déjà aza na facilité wana ya koconvaincre bato oyo baza nsima na ye epuis ye azala liboso ya bato wana nyonso donc moto oyo obengi leader d'opinion aza déjà guide oyo azodétenir avis moko yango azopartage yango na bato oyo ye azoguide. Est ce que na kati ya structure na bino tokoloba ke balider d'opinion bazali to mpe yo moko oza leader d'opinion? Na oyo etali déjà guide fona loba wi epuis bato oyo bazocroire na ngai epuis soki mpe napesi go tokei. Ça fait combien de temps oyo ke soki olobi mpe likambo ça fait déjà combien de temps bamois baannée? En tout cas kobotama nango ezali déjà depuis 2020 mais mpo ebima vraiment eya kobima na 2023 donc 2023 nde tobanda makambo na biso ti lelo ndenge tozokontinue. Avant na cité na point oyo nautaki kuna mpona koma awa dernièrement awa na ndenge ya province tomonaki sélection moko boye ebimaka ntango batangaki balider d'opinion ya province mobimba na baterritoire na Mbanza-Ngungu babimisaka 3 kombo tomonaka tonton Zing, Rodrigue Kilonga na ndeko na biso Dielelo. Mpona yo particulièrement na sélection ya jeunesse ya territoire ya Mbanza-Ngungu au province ebimisaki ke baza quand même ba jeune influent. Point de vue no personnel. En tout cas nga na oboya eloko te oyo baponaki wana vraiment baza vraiment balider oyo bapone wana tous les trois peut-être balider baza ebele mais bamona eke il faut bango basalela nanu trois wana donc vraiment côté wana kuta ya problème te baza vraiment balider Balider asa na nga dielelo napesi ye mbote cordo Zing epuis cordo Rodrigue Kilongo baza vraiment balider. ntango na base na yo ata motu moko abimaki te dérangeaki te? Edéranger po ani oma ya 2026 ezala nde biso. Merci beaucoup, Ndeko Merlit. 2026, peut-être Ekozalabino. Alors, sortie médiatique, Nayo, ou ce comité de freinage, ça pose toujours problème. Ils ont likambounine. Bah, tiens, Rabino, ou soit Boloba, moko, ils ont contraire, ou comment? Bon, en tout cas, nga na osenga, faut botambwisa micro. Pour que non pa bato wana eloko ederangeaka ekozongela biso soki toyeba peneke eloko ederangeaka nzoki ezalaka oyo tokomodifie me na biso moko toyebi ke ntango tooloba oyo eza clair oyo toyebi ke ntango tolobi boye totengami te toza vraiment clair donc soki ezoderange peut-être oke pa bato wana kotuna bango dérangement eza mpenza na point nini. Comité de freinage, vous luttez contre les antivaleurs. Au moment que bino boko respecté yango te bamiluki makambo surtout na territoire ya Mbanza-Ngungu bamiluki makambo na comité de freinage oyebisi biso oyebisi ndeko multimédia ke no boza tellement ebele mais tomonaka 3 visages et puis miluki makambo toyebi te c'est quoi le problème mpona bino oyebi place wana ederange nga te me esekisa nga baluki makambo oui. Biso tozala bato tooluka makambo bon peut-être eloko oyo eza antivaleur elukeli biso makambo mpo biso siko nde tokoyela kolukela ye makambo asupporte yango te tellement ke eza antivaleur donc biso eza kaka antivaleur wana eye moke mais biso ntango tokoya affrontement eye siko koleka epuis amoni yango neti edera boyaka na ndenge ya mabe borespectaka banorme te tout consort non norme eza miso na ye koyebisa oke ndeko oyo osala ya mabe oyo osala obuka mibeko oyo osala so namoni ke oyoki te na utilize bavoi mosusu bafa kofinga matongi même pas soki nake déjà na baegir se nga moko nakomi antivaleur nakoki etina niveau wana te. Ndeko Merli tozwi ntango moke ya komona bino penepene ya honorable Ndosiba oyo topesi mbote député national ya circonscription ya Mbanza-Ngungu mais avant tokóma epai ya honorable Ndosiba tomonaki bino mpe mingimingi penepene ya toyebi te soki boza ti sikoyo
pene ya député provincial Nkuku Kifuta des Moutons. Tobandi na epai ya député provincial Nkuku Kifuta des Moutons. Barelation nini boza nango pena epai ya député provincial Nkuku Kifuta des Moutons oyo mpe topesi ye mbote na émission sous les projecteurs point de vue. Merci beaucoup pour la question. Déjà, honorable des moutons, tozalane déjà vraiment amour ya postulé ma. De relation bazaka la relation eza ya kokoma député te. Parce que na omona ngo mpe propreté ya koexpose mpenza relation na biso toza nango na honorable député provincial de mouton. Donc mpona expose barelation oyo nga toza nango na ye, en tout cas naomona ngo mpenza propre te na tele na luba yango. Mais tozala déjà na barelation avant koma même député ndenge eza mpe na bato mosusu oyo avant bakoma na député déjà tozala na bango ensemble. Oh, bozala déjà ensemble, boviva déjà ensemble. Musala nini o bosalaka na esika ya ba grand homme wana. Vous êtes des communicateurs? Oui, susu boza apolitique. Bokoma politique? Tout ndenge ni. Vous expliquez biso nano parce que vous êtes trop influent na bandeko députés nationaux et provinciaux. En tout cas, point wana ya on a lobby que il faut to comprendre yango très bien parce que et ça la un peu confusion, Oui. pas battre. Omoni kozala na mutu, Oui. kozala na mutu, okokoma kosalela makambo moko boye par rapport à relation na bino. Par rapport à relation na bino nga nde tozosola boye soki ekomi makambo ya honorable Nosiba zwanga sikoyo mese Merli. Kuna Kuna komema comité de finance. kuna tokoma tosisa non epai ya Et donc, bref, et pas ba député, vous avez ba casquette ni ba communicateur, vous avez ba kacha partout de tout Omoni nini. ndenge baza wana. Voilà. Soki tolati casquette na biso e comité de freinage tolongola pena ba relation oyo toza nango toye tout droit. Tout droit na likambo nini. Soki likambo moko boye toyebi ke tosali constat eza mabe ou bien likambo moko boye oyo tomonaki na mbanza ngumu eyeke bien te mais soki okoti likambo oyo orésoudre problème oyo ekosala bien toyelaka bongo soki toke mpe na ndenge naza boye Merlin toya mpe na makambo mosusu tosololaka ke honorable oyebi ke nde eza boye fo tobeta cope moko boya cope nini te tokotala biso ata bilanga ti au moins sikoyo mpe tokendaka nango dans basansi eza ebele. na basansi eza ebele na comité de freinage tozalaka na makambo mosusu naki nga mese Merli na mpe na makambo mosusu mpe tobetana. Mais comme si na comité de freinage lokola d'abord mo lia mwa kwanga moye mpo bouscule vie eza te mpo ndenge neti ntango okotaki lelo soki oningisi vie bien makasi mingi mpe omona lobi mpe omona boye porte bakangi ye ndenge ezalaka na ntango ya propagande mpo ntango ya propagande nayeba ezalaka bona kotia pena shome lelo bavie bazwa bakiti so mpo oningisi vie tro oyebi ke lobi okokota na porte te. Non d'ailleurs toningisa mpo ya nini toningisa mpo ya nini fo tomona mabe na mabe eza te fo tomona mabe ke tomoni ke oyo pena aoke libanda ya mosala na ye awa totaxi bango so toyebi ke député fala asala boye me azosala na ye boye oyo fale pa asala na oprécise bien oyo fale pa asala wana totelemela ye ata ndenge otangi pere totele epui ye moko kuta yebi yango sikoyo azalaka so tokutani omona boloba nanu nga naza na problème te te pere yo toteste ya eloko nanu te. c'est bon mpona toshite na mwa étape oyo toza na 4 députés nationaux na territoire ya Mbanza-Ngungu toza na 6 députés provinciaux na kati ya territoire ya Mbanza-Ngungu etant ke mwana ngungu déjà tosali mwa mikolo ebele sala mwa analyse ya mosala ya badepute na badepute na biso ndenge bazorépondre service na bango na population ya territoire ya Mbanza-Ngungu tala pena caméra lokola mwana ngungu eza pena évaluation te mais loba mo eloko moko oyo mpe place député moko aza ata kotanga nkombo te mais basentir ke il faut mpe babouge boye to ndenge akende boye ke quand même bien. Nga question ntongo batuna nga yango nalingaka okende nango simple te parceke nde na komplika yango wana yango mpe komplikaka mpe bato omoi mosala na bango ntango toolanda programme oyo ensemble ezopesa bango
soki nayebi ke député azozalaka trop absent na assemblée naye koloba parce que efe ya kozalaka trop absent makambo mpe eleka akobunga oyeba makambo mosusu te epuis ntango nayebi ke député vacance parlementaire ayaka te na koloba le reste wana oyo tozalaka omona tobandi koloba baréalité oyo bango bazosala na mosala na bango tokotaka te totala makambo likolo eske eza na makambo oyo topeselaka yango rapport oyo ezosenga pene ke par exemple na niveau national balandela babilo mosusu oyo ezoleka na mbanzangu awa tokendaka kokondane bango nakoteli bango nanu te me kokende kokondane bango tokozwa exemple ke na atene mai etondaka maître eske fo bazwa dossier wana ya atene mai etondaka maître bakende nango na ensemble place ensemble ezoresone na miniti o guerre makambo ebele eza nango likambo oyo biso d'abord à l'interne tolandela yango soki ezosenga bamoyen toke kobetela bango baporte na ndenge bamoyen mpo totrouve solution place wana olieke tozelaka ke akendaki te na ensemble mpo alobela mai ezotonda nango na kola na atene wana donc mosala na bango to tobanda kotala ke fo bavote président assemblée tomoni bango bake bavote fo baleka na étape oyo neti lobi mercredi ondie basala invitation moko kuna ya baministre mosusu na premier ministre oza soki tomoni ke ya biso baza te tozotelela bango koma baza trop absent na ensemble koma eza bamakambo mosusu oyo tozelelaka bango ezalaka vrai makambo te oyo mpenza faye tozelelaka Ndeko Merli, coordonnateur ya comité de freinage na osepela mingi oyebisa population na baautorité na bamembre ya presse nini esalaka ke no place oyo bino bozali mikolo ekomi kaka ke no place bango bazali na député Songolo Pakala mutu mosusu akokopusana te place bino bozali je eza verrouillé mais au moment ke bamipesa nkombo ya comité de freinage nini oyo ekoma kosala bongo ke no lelo asoki oza na député nationaux ou provinciaux natangi nkombo te bato misusu bakoki kosaproche te epuis nungunungu ekomobima baza na bakisi bakanga badepute wana nini esalaka bongo en tout cas il faut na regretter makasi parce que na barimer déjà toyokaki biloko wana bo biso toza na mbanza mpena makambo elekala bato wana na base na bareunion na bamakambo mosusu peut-être ozobomba me ngai namonaki bafoto mosusu ondeye mpe yo mpo ozalaki ndo na kati bozalaki na reunion kozala na badepute nakopesaka exemple président honorable Ndosiba aotosalisa activité ya fondation na compte ya mois de mars voilà clôture ya mois de mars azalaka ye moko déjà azalaka en partenariat na Ratelki mobimba ezalaki kuna etie même en direct GKV ezalaki wana namoni neti ozokende kaka kotala bapresse oke na général te naokende bongo parce que nayebi place otunela question na yo ndo bombami nga naokende direct d'accord natangi GKV ezalaki papa Neron Kata vuvuketo azalaki wana epuis na so nayokaki ke ye azwi charge kote makambo radio de ye aye moko me ye moto akozwa charge kote diffusion makambo radio toapesa bacofre ni mosusu voilà merci sikoyo so tokenda kuna parce que question ezalaki nango ku siko kuna problème na biso eza wana soki tolongwe toke pa député de mouton parce que naotanga bato oyo tozala na bango bisika bosalelaka freinage peu importe nde bokolobela yango so toke kuna voilà masa na ngai peti na ngai venise na rabat mofulu na rafati basalaka makambo biso ku mpe toyebi te omona toza ser donc moi eloko wana
et puis naolomelaka kaka par rapport kaka bato ndenge tootanga eza na bato mosusu basala baactivité pa bato mosusu biso tokuti bango na nzela baolelaki bapesi bango mbongo te me tozwi mpena telefone tobengi moto aorganiseke eloko oyebi ke bato wana opesi bango eloko te te nabengaki bango te bayaki fo bazwa okobenga tanke ki tanke pire petit tanke comité de freinage cordon ya comité de freinage ou bien okobenga tanke ki ezongoka mwana mbanzangu okobengaka ndeko lokola mwana mbanzango to mwana mbanzango nyonso okobenga ne député ke bato ngandi boye andreske na collaboration boza nango na motu wana okobenga continue na opena nani bato cordon mosusu mpena ya bongo bomoni bango obengi mpe te nga nabengaki bango nyonso te ndenge bazalaki fo mwa mike ekota asali yango mpe mwa mike mpe ekoti mwa bandeko yango mpe basengi na bango mpe merci te me tosali ka eloko moko touti osala marche awa ya soutien ya changement ya constitution baaction ya président de la république me bazalaki wana oyo mpe bazwaki oyo esengeki bazwa parceke problème oyo ya biso ekozala wapi problème oyo ya biso ke ezalaki bato mosusu bakota te ezala na niveau nini epuis so tolobi bon biso reste okale na niveau provincial baza 6 no so tozwi kaka moko mais sepaki pa 5 oyo batikali se ekomi problème mosusu so tokei na niveau national dans l'hypothèse ke tokanga deya moko mais 3 wana bakosala makambo na bango normal me mpo na moko wana sur 4 ekomi problème to mpo na moko sur 6 ekomi problème wana okambo c'est bon ndeko merli merci mpona baéclaircissement oyo epai ya député national oyo bino bozalaka na ye na député provincial oyo bozalaka na ye kuta olobi baleki na bandebele bango tu baza na bango ya biso bango nyonso te bango tu baza ya biso mais place oyo boye exerçaka service na ye te so na kotanga terme wana kotanga terme wana te naloba soko na terme wana te parce que peut-être côté collaboration mo eza bon naloba et puis a collaboration parfaite loba bon bozalaka bajournaliste to bacommunicateur to bamessager papa journaliste ngai est-ce que oza journaliste to oza nani omoni yango mpe toninga totoyeba omoni question esanga yango mona ntango boye mbanza omonaka pampa o wana journaliste ekomi siko problème so wana na basie oyo loba okomeka koemploye eloko wana ya journaliste te pardon parce que soki nga nde na bandi yango yo fo condamne nga yo ndenge oza ya presse okomeka te koimagine même pas ke ti oyo bakobenge journaliste est ce que oyebi ke na mbanzango bajournaliste bazalaka mpe ape na mbanzango tokana bajournaliste bon bazali bazali papa oyo ndimono baduti we mpona nini te bazali et puis bozali c'est bon bozali service oyo tosalaka epai ya papa na biso député national place oyo bozalaka ezalaka boza bacommunicateur c'est ça en tout cas déjà na politique moto nyonso oyo akotaka ata na parti politique tozolanda politicien et puis wana naolance message pa bandeko nyonso oyo balandaka politicien to oyo baza na baparti politique eloko ya liboso deja toyaka kosala ezalaka kozala communicateur eloko ya liboso parce que soki oza pembeni ya politicien oza communicateur te deja politicien obanda kobangela yo po politicien alingaka promotion politicien alingaka eloko ye asali parce que différence wana ezala moni bino bajournaliste ntango boyaka ozwi lare na yo odiffuse lelo esili mais bacommunicateur na yo wana bakobanda kozongisa ata biloko eleka 2 ans près mpo baza toujours na mposa ke mutu na bango fo ozala na actualité so différence ezalaka bongo na jango ndenge mwa tactique ekenda yo ozwi deja lare na yo ya mosala na yo odiffuse opiblie yo omona esili jour wana esili mpo na yo me bato oyo aza na bango du fait que automatiquement fo bakoma bacommunicateur kasi bango kaka mutu parce que ntango aocommunike deja eloko wana aojouer role wana merci ndeko cordon merli nakobaki kozala mayele
soki ekoderange te naloba ta terme wana parce que communicateur amplifiaka information moko ezalaki déjà tandis qu'un journaliste donne que l'information atiki yango ayebi peut-être couche oyo ezokoatteindre te vraiment mais sikoyo problème moko ezali na siège oyo bino bozali parce que tomekana kozala pembe cordon merli tozala pena pembe yango nalingaka bongo ospike pena définition ya communicateur très bien wana na betelo maboko mais tozala pena pembe bajournaliste esiko bokuta penepene wana oyo babandaki kotraite information batie basali commentaire bapiblie eke na information oyo bino ifo bobanda koamplifie lokola na domaine ya communication botia bango mal à l'aise bakima bajournaliste oyo bokuta na bwati wana tolobaka nyonso te mozo comprendre place oyo bino boza bajournaliste oyo bazalaka na bwati ondire mosala na bango bando omona na su te ntango bino boamplifie communication boétouffe bango na oyo nga na maîtrise nango batikala kopresente biso bajournaliste moko te ke bapresente ke omoni baoyo bango wende ya boîte donc problème eza soki omoni bato misu bakomisaka bato ya mutu sans que mutu akomisa mais c'est ça problème eza nini yo ye lelo kosali nabendi yo cop lobi su nabendi yo cop lobi su nabendi yo cop omikomisi miyo genre non be nayebi ke lelo aselinga bien lobi mais ya tension oyo peut-être avaratel kini mobimbe yaka Ndeko Merli, simple Ndeko Merli, au éclaircir et population comprendre, ya batu misupe banakoze la émission oyoyo. Ba comprendre. Donc c'est pas pour en avec non, tu le baki oh non toko yambayete, oh non il faut rabo to isolé. Ndeko Merli oza leader, toujours bana biso ko cité na émission na biso ya sous les projecteurs et puis point de vue. Ofandi na mbanza mungu. Eza na mwa bamakambo moko boye koleka na mbanzo tant que leader, tant que coordonnateur ya comité de freinage et puis bozalaka mpe pene ya bahonorable badéputé nationaux et provinciaux. Mutu moko akende koyibaka telefone ya honorable Songolo Pakala. Batu moko ono bake boye bake na bango kozwa 1,900,000 mpo nini marche Songolo Pakala esalema te. Ti biloko wana okoyoka yango. Le fils du territoire mwana mabele ezosala yo ndenge oyebi ndeko sango mpo ani obebisa émission na suka ko tosola mambo ya série non ce sont des actualités ezosala yo ndenge koyoka kaka nalobi boye voilà na place kuto tunanga ata mpo anini ministre intérieur ofala azala mwana mbanza ngungu ezowumela papa ozana problème ozana problème na question wana non ozana problème en tout cas na se sentir mal à l'aise voilà na émission kitoko boye ebe bana nguka na suka gratuitement comme ça ti nalobi omona batu ne baolanda voilà boluba mais journaliste boye sunde nalobi non nalobi tant que responsable ya structure Songolo Pakala koyoka bamakambo nzengi wana eza mabe eza malamu ukoma déjà koyeba makambo ou pas voilà monsieur eza ka ya vol voilà déjà ça mabe ok koyeba makambo ou pas so eza ka ya vol eza mabe deuxième oyo lobi fale bazwa basala master ok marche nyonso oyo esalamaka na mboka oyo voilà voilà so moko ebimi te esama te me nalobi luka ntango bolinga boluka fanfare boyebisa bango boya kaka marche eza nango ka boye ntango biso mpe ntango place bokoya bayebisa bino ka boke bokofi na baimage wana donc c'était très important parce que oza responsable c'est normal parce que ka ya vol tokosepela na yango te eza mabe na kosenga mpe ndenge otuni wana peut-être omene déjà bainvestigation auquel contraire kosapropriaka na faux bruit te parce que ekomaka infraction donc nyonso fo otala yango surtout bino bajournaliste yango tolingaka topekisaka bino bokotaka makambo te simple tokota na fond ya likasi surtout réseaux sociaux voilà
mpo obangela yango makasi mpo se comporta nde mona biso te Voilà. nga kozala ngo mpe eloko moko na bino baokalife na bajournaliste Voilà. amoni babiloko wana bandeko surtout na monde ya média presse basamportaka vraiment te oyo bagene songolo pakala boye eza mabe makasi. merci na nde makambo bastade ndenge ebeba makambo tuna bamai ndenge ezotonda tala avenir oyo toza Avenue. zolili ero na cité ta molili kende avenir foyer Est-ce que sur le Bélango, tu pas député, mon songolo pakala, oyo, ça va bango. omonake babilo mosusu tokenda nango malemi epuis bayebi yango eza na projet même avenir tabura botala mbanzango etikala su na référence te ke bota mbanzango eza awa etikala su te babiloko fo tolobela nde yango wana. Merci beaucoup. Toujours Ndeko Merli, Sodikuku, Azali, coordonnateur et à structure comité de freinage, au Turikino et association. Et ça apolitique. Et puis tu comprends, Moussala, au bango, basala la pene ya ba député. Et ça, on peut qu'il jale le thème, mais lui, il diffuse ba information locale là, ba communicateur. Et donc, bango, ata info, on est là, nango. Ata 2018, bino football la musango na 2025. So tomoni ke fo ezala na mwa banani manango toto ndo rappele mutu mabe mombo esala na 2018 mpo lelo alingi adima pomba tokobendele yango te tieli eke papa tala na 2018 makambo osala lelo awa olingi obima sain zongisa Donc, rappel les amis, malamu te même si ma maman na tobeta yango po comprendre ke fo tosala yango comité de freinage. Comité de freinage oanticipaki biso elo moko très capital olobaki ke bobongisa eloko moko oyo ekosangisa bagene bokosangisa bagene mpona bosolola mpona développement conscientisation je sais pas eza mpenza nini oyo bozolinga boprojete mpona jeunesse ya territoire ya Mbanzango pourquoi pas ensemble ya province ya Congo centrale. donc totalaki baparametre ebele nakopesaka te exemple ya moke awa oyebi lelo ekoma jeune ya zongo aobanga koya na kristero me toza na Mbanzango ezosignifie déjà ke soki problème ekwei na kristero jeune azongo aloba etali nga te parceke toolinga kaka tosala effort wana problème ekwei na kumbi mwana misioni mpe amoni yango keza ya ye problème ekwei na loma mwana ville mpe amona yango keza ya ye mpo azoloba ke wana to eza Mbanzango parceke omoni kokabwana wana ekomi trop donc na idée ya kosala cohésion moko territoriale problème ekokwaya na kuningongo me biso na Mbanzango tokoma kobosanake tosala bango territoire moko de tokoma mona yango neti bango baza part yango tomoni ke tobimisa vice gouverneur mwana ya lukala me biso na Mbanzango mwa ebimaka neti kutu toyebi na biso ete no ebimaka neti aza motu ya mosika oyo aza ya biso ya territoire. Merci beaucoup, Ndeko Merli. Nayebi ke mambo eza tellement. Mais activité wana comité de freinage te ezo organisation. Oui, wana mbele eza activité ya comité de freinage de kala mingi te omona déjà tolancer peut-être mpe tokotravaille na bino po talaka consultation wana fo ezala na forme na malgré bureau eza te ntelantela me bozosala mpe au moins baorganisation ezala te boza bina biro ezala te Mais bureau comité de freinage. biro ezala te Et ça l'appelle bien la suite émission au PC et Sika bureau ezali adresse ba numéro peut-être batu bako contacter bino message na yo plus phare na mokolo lelo ekoyi kozala nini na ba leçon dit premièrement o eza pona bino keno bino bokanga ba député eza batu misusu te bakoyi ko s'approcher pemeni ya batu wana et dernièrement toko se plaper ozala na message ya cohésion par rapport ya ba éli na biso provinciaux nationaux et pourquoi pas na baimboka nyonso na likambo oyo bozali koorganize mpe kopesa référence ya biro na bino parce que nga na andima te. merci beaucoup papa sango oyo etali baleson di banani wana wana eyaka kaka Voilà. biso baine babiloko wana eyaka kaka bakomona yo egyptien aza trop proche na yo
mutu oyo deja akomekaka problème na gypsy ainvite yo mpe da babiloko wana eyaka nango tokofandela mpena mingi yango te. Voilà. Mais nga beaucoup plus message na nga eza surtout mpo bajeune na manzangungu totika kaka kowelela toki leadership ezopermettre biso tosangana te towelela au moins tofandi na biso toyebi ke tel aza fort na matière boye tel aza fort na matière mpo tosangana tosala eloko moko mbanzangungu etikali su na eloko wana te epuis naoyebisa génération oyo ya ngai oyo ya sikoyo toyeba ke génération bapapa kitemoko batika baempreinte na mboka oyo Bastard. batika epuis totala génération oyo eya après bapapa kitemoko nini basala relève nini batiki mpa bato to bapreparaki yango koma epuis biso toye tozopela sa mombonda tozala prudent baembrie biso te na génération mosusu mpo mwa conflit wana mpe ezokɔta yango bazokreele biso na biso bajeune tozala toujours kopanzana or soki tosali tokomi bomoko tokotonga stade oyo tokosala makambo minene na mboka oyo tokobongisa manzangungu ekomi me molili mais du fait ke ntango baomonake esanga na merali moto basangani mpo balite ke tozwa mo baéclairage kasi balie ti ntango baoloba balie wana edécourage bango eloko esalama te yango tomona eke meme bakolia wana me banani wana tookipe yango su te do elati deja banzoto ekomokwea nango Même si balobi bozokipe te bozosala soki balobi eloko oyo ekopermettre biso tosala likambo moko oyo ekozala na intere ya manzangungu wana toyoka mais soki eza nakoka biloko moko oyo eza ke bango bakangaki boye toyoka na biso te vraiment. ata kutu bakeba bandi kosambela tokoyoka te mais oyo eza mpona intere ya manzangungu wana deja ntuka tokoyokela mutu oyo akolia na baideo Merci. bajeune tozala mpenza bomoko totika na biso kowela parce que soki eza moment na yo ya obima lider obima noka lider Na badepute nationaux provinciaux ya circonscription na biso liloba nini okoloba en tout cas bango daa naopesa félicitation parce que physiquement et puis un peu moralement baza mpena na cohésion voilà. baa na cohésion eza kaka ke biso population topermettre bango bakóma susu bloc mpo barésoudre baproblème mosusu oyo tokozala nango parce que eza mpe biso population mutu tolingaka kosepare bango ntango nake kuna muta mundu yani kutu eke mpe bongo parceke bango deja kotala bango oyebi ezala na kala mpo mona badepute baokangama ta ya foto d'ensemble ezala mpasi omona ke wana akendaka na ndako akingani ezala mwa mpasi Voilà. omoni mpena ke bofandi na honorable ayebisi biso bino en tout cas bokokende na bino na oyamba collègue nango azoya esa biso sentiment komona babiloko ya ndenge parceke biso population fo totia bango maboko bazala bloc comme ça basalaka makambo na mbanzangungu eza na makambo ebele ezosenga badistraction teke ono bango batelemaki bakasaka bato wana eza Merci. Adresse peut-être bato bakoko contacter bino bakosunga bino mpe lie ya bureau ya comité de freinage ekezala bien yo nayebi pourquoi ozoluka adresse nayebi pour adresse mais là ite population. déjà mpo moto azwa biso Voilà. 089 76 24 726 Voilà. le reste après consultation tosala sorti moko en tout cas nayebi te soki tobenga ngo ndenge nini ya comité de freinage et puis elamba oyo ekolata même na terrain tokocomprendre te Est-ce que vous changez combo te batelemelaka combo wana ya freinage wana so bochange koperdre identité kombo wana ebangisaka makasi po tosukaka nango na comité de freinage oyo eza comité de freinage contre les antivaleurs eza biloko mosusu moni bakombo wana esala mpenza débat mais nasepela na maître lycée napesi ye mbote aloba mpo comprendre eloko wana structure wana fozala mpena pose pena sentir pena ke oza à l'aise ntango baopesa yo détail ocomprendre soki okende yango likolo mais nasepelaka bato ebele deja bacomprena yango misu babengaka deja bacomprena et puis tozo évolue
Merci beaucoup na bandeko bino nyonso bolandi biso na émission sous les projecteurs MC Pro et bolandi biso pe point de vue CKC TV à travers les magazines les reporters ezalaki wa bino ndeko Dietendo autrement appelé Papa Sango et les journalistes et reporters multimédia et Gypsy Esanga et tozalaki na coordonnateur il y a comité de freinage et puis na réalisation il y a ingénieur Valérie Lukao bolandi tellement makambo ebele mais du moins bureau topesi adresse te Numéro de téléphone epesi. numéro ya telefone epesami bureau babombi mpo babiloko ezobombama kuna ndenge baorganisation ezosalema peut-être bandeko mpe bakokotela bino balobi non bobombaki makambo matériel boyeboye oza na posa na bango ocontacte bango bango moko bakomema yo ti esika bureau ezali mpe bakoyamba yo na bokebi nyonso. Merci beaucoup ndeko Merli. nayebi ke eza mbala liboso te continuité ezali ebele babangaka so bamoni ka Merli na TV balobi alinga finga so bamoni MTD RFI balobi makambo mabe elingi obima nzoka bakoma na bino déjà ebike. Nous disons un grand merci epa na bino et puis ande na remercier bino epuis na kosenga na bino bocréele biso émission oyo eza mpe bachaîne bazosolola makambo manzangungu ezocrée mpe débat banini oleke bato mosusu basukana na bareseau sociaux baya kosolola de vrai baya kosolola makambo na bango ya baparti politique na bango te oyo ezoporte mpe manzangungu quelque part mpe omona mpe eloko te bayaka kosolola vraiment manzangungu parce que nyonso wana eloko ezogere yango eza manzangi de yango mpena na kosenga na bino tozalaka mpena na bandeko tokokende mpena badeba efongolaka même se mpe ya bandeko barefléchir mpe autrement mpo évite banani misu ndeti nde naye boye ta moko boye mpe toza na deba na masa moko boye si mbanzangungu kaka ndeko Politicien te. politicien te mbe ndeko Merli merci mais oyo eza très important mpo na ngai liloba kaka na presse ya mbanzangungu na bamedia ya mbanzangungu liloba nini oyo okoki koloba na bango. soki na oloba liloba mpona presse kokanisa wana presse botika yango Voilà. botika yango bato oyo tozalaka na bango wana bakolaboraka deja na bino presse Oui. esala bango mpasi mpe soni Voilà. ntango bazoyokaka biloko ya mike mike oyo parceke bazotalaki koma tokolaboraka na presse mais presse yango ndiri ekomi na problème na bato na nga totika confusion wana donc totika vraiment confusion wana soki nga na mutu moko ya presse tosololani ke yo nde nini ozwi larme olekisi biloko te ekende koengage presse mobimba te Voilà. ezaki ye nde mutu aza na problème mpo namoni ke azwaki mbongo akende kodiffuze te problème na ye akozwa amemi yango na organe mobimba ya presse là c'est pas bien. Voilà. Entre temps bamerli baana bango na problème te presse ya mbanzangungu donc tosala mosala na biso ndenge elongobani. Merci beaucoup na population mpe merci na bino bokolanda biso sur YouTube. Bosabone, bolike, bopartage, c'est intéressant ya komona ba jeune homme aboye bazobima bazoloba et puis makambo oyo ezali Très capital, nous vous disons un grand merci et on se voit à la prochaine occasion.